tobandaka na carré alataka pe sexy azalaka ne kobina nazalaka juste à côté navandaka na jokola tobambaka e bougeon moitié ya butu lelele. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +200. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles, contactez-nous au +243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une construction. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Oji mamacita, tu es tant de qui de moi de nous pour toi je t'ai redessi massa. Oji mamacita, en plan ensemble je t'ai dit je t'aime à travers le milinga. Quand je pense à toi je suis pas allé, je suis péché encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rue, je deviens rail quand je suis dans le... Mbote libota na ngai mbote na biso esengo mingi ya ko présenter biso ndako oyo eza na commune ya Limete na quartier moko ya bien ya Limete, mais avant nyonso tozonga na boulevard et bongo tokoya awa tozali na boulevard Lumumba, donc atwana boulevard Lumumba na commune ya Limete a tozolakisa boulevard Lumumba poto katisa tokende kotala ndako oyo touti kolakisa bino na introduction oyo eza na commune ya Limete na quartier Mumbele tokatisa to keno Mumbele. Voilà, donc awa toza na prince ya Mumbele, donc touti na 12e rue prince oyo et outi 12e rue et traversé Mumbele et kebima tina prince ya université, donc Yolo université. Donc awa toza na Mumbele oyo okoki kokotela yango à partir ya Yolo Kapela oye prince Mumbele yango oyo okota direct avenue soit oyeli na ndenge ya liboso. Donc wana awa sikoyo touti kolakisa makadam tolakisa siko quartier ndenge ezaleli ndenge évolution ezali ndenge bandaku ezotongama ndenge bato belé lobara quartier non yango tolakisa na quartier ndenge ezali quartier za propre quartier eza na maite ke ba mainde etikala na banzela ezati. Donc wana tokota siko na lupangu tobeta masolo lupangu oto lobelaki na introduction yango yo oto ekotala. Donc ndaku oto zomona liboso na biso awa eza ndaku ya 2 chambres salon, ndaku ya 2 chambres salon oyo ezo accompagner lupangu na biso oyo tozoteka. Donc biso tozotala eza ndaku moko très bien, très propre. Moi tokota na kati tozo image à kati ezalaki te parce que il y a des gens qui habitent ici, donc il y avait pas moyen pour na confidentialité ya kati ya ndaku ya bato. Donc ndeka tolobaki avant nyonso tolakisa bino ndaku ndenge ezali, et puis par rapport ya lupangu ndenge ezali, lupangu ezalaki lupangu ya mobimba ya mobimba ekobanda na makadam tina kati mais ba morcelaki to balukana na ciment comme ça totala et bongo to zonga libndenga liboso wana a tozo baluka na ciment tozo lakisa ba installation sanitaire ya lupangu ndenge ezali. Le ndeka tolobaki ke toza na commune ya Limete na quartier Mumbele, donc toza na Limete Mumbele secteur ya Mumbele wana a tolakisi na ciment tozonga siko liboso po tolakisa ba limite ya lupangu. Donc voilà lupangu ndenge ezali. Lupangu eza monene soki bo remarquer bozomona quelque chose de fondation liboso nanga
Voilà, donc place cantine ezali bozomona lokola quelque chose de fondation nde tolobaki lupango ezalaki mobimba. Mais ce que vous remarquez, place de quoi telemi, place Petuana Zokota, et na fondation moko et Kaboli. Donc awa eza lokola de mapangu ezali awa. Donc de mapangu ezali awa. O lupango biso totala ebandi limite nango yangoyo oyo eza na fondation o déjà basala pona kolakisa kel et atwana de mapangu. Fondation yango ekei et puis et continuer et ke kobimati na portail. Donc le pan oyo place biso tozali ezali mutu soka zu yango akozona portail oyo eza ya grise kuna liboso. Donc je crois que tous se faire comprendre. Et puis servitude na biso ebandi awa kobanda place na telemi ti na mur awa place toche signalisation awa. Voilà, flèche yango signalisation yango yo eza 2,50 m. Ils ont 2,50 m. Mutuka nyonso o eza voiture. Ils alara pas donc ils alara moins de 2 mètres. Mais awa to wana servitude il y a 2,50 m. Donc elingi koloba ke mutuka nyonso oyo okoya na yango ekokota. Lupango batie yango $30,000 à discuter. Aujourd'hui dimension ezali à part servitude dimension ezali 8 mètres sur 13 mètres et demi. Na servitude, il y a 2,50 m fois 12. Donc, je crois que nous allons se faire comprendre. Banzete onyo sotozo mona na servitude oyo eza banzete soyo sombi a kokata yango. $30,000 à discuter. Donc, wana tobi masko na veni po to zonga na biso to lobaki awa tozana commune ya limité na quartier Mumbele. $30,000 à discuter. Merci beaucoup, bye.